Na beti makolo donc banda de bonhomme ti a wana comme liberté a donc makolo. 2500 boa limité 2000 boa quanto tu transporte qu'est-ce tout ça ndio mwana kabia ndi kumbana to classe na sala ki pona nini ngana huissier to zana salaire moko. Matundu mingi na bino nyonso balandi ya Concept Touch Télévision. Merci encore une fois parce que vous avez choisi Concept Touch Télévision pour vous informer à travers votre humble serviteur Dan Mosengo, autrement dit le cardinal de la presse. Je tiens à remercier beaucoup Brice Moupi derrière la caméra. Wazali kopé sabino ba image ya kitoko bisika banso bozali kolanda biso. Lelo Dan Mosengo na yeli bino lisolo ya transport. Comme vous le savez très bien, transport est comme problème casse-tête pour na bakinois. Yango to kiti na mabele to kiti na kati ya population to na bango. Pour na nini transport ezali pasi. Ba difficulté ni bazali nango pour na kobimaka tongo nyonso. Yango nde ezali sujet na kati ya émission na biso alelo. Pour faire comprendre bino ba difficulté ya population congolaise, pour faire comprendre bino ndenge nini bakinois ba vivaka na kati ya kin awa kaka na kati ya Concept Télévision nde bokozwa biloko ya boy. Yango wana na kosinga bino bonso bo s'abonner massivement na Concept Télévision à travers votre humble serviteur Dan Mosengo. Vous serez très bien informé comme si vous vivez en République démocratique du Congo. So kende à la rencontre il y a bien intervenant na biso so ya population congolaise ba expliquer biso difficulté ni bazali nango pour na transport pe pour na ni transport ezali passe. Abonnez-vous massivement sur Concept Touch Télévision. Merci Milan. Faut changer. Nous avons le tout premier intervenant dans cette émission, une émission consacrée à problème de transport, de placement congolais, bakinois en particulier, transport est commis tellement pas si il y a toute la population congolaise et le roni ça la été pour transport et ça pas si makasi. Bonjour de Konanga. Bonjour. Bonne santé. Santé bien. Quand les gagner na ba moment ya ba confinement mambo ile ka pas fort na ba complément na vis. Ba transport to futa cher. To ko kate ba transport cher ko lia pe passi. Parce que le roni c'est le transport maman ba chauffeur ba kabia ne ba titre. Yango le sali bongo ba transport pour mata. Parce que ne bobi mana tongo bozo zo transport en ndeni bete so mo lisolo neni bozo zo ba transport. Na ndedo bi mana tongo bozo zo transport 4 personnes 500 ba ma 4 personnes alias 2 personnes na par banc. To yango sali ke transport comme yango sali bongo transport comme passe. So ko za na message mo yebisa ba konzi ya mboka ko yebisa bango. Alors yebisa ba konzi ya mboka ba bongisa mama transport ba bongisa mboka vo transport ekita. Ba voyage mamunyo surtout ezala note. Na ndenge toko vivre na mboka boye toko kate passe fort muke awezaki na moto boke 2 personnes 500 mais comment na moto 1000 fois mutu moko afuta 1000 fois boye bongo tia. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Pour comprendre la population congolaise est vraiment en train de souffrir l'inflation monétaire. Dans le Concept Touch Télévision, tout ça, la reportage marambouya dollar. Mais les autres nous les solo et transport pour les Congolais est comme vraiment casse-tête. Mais pourtant, mon Konjiamboka, papa Loba qui le peuple d'abord. Le peuple est en ils allaient souffrir. Le peuple est en ils allaient tambola na passe, ils allaient coller na passe. Ba Konjiamboka, ma pinga yamboka boluka bobongisa. Enfin que population congolaise
congolaises, quinois en particulier, va vivre vraiment mal. Mouto continue à casser un reportage Nabiso pour comprendre les difficultés nini. Ba congolais bazali nango pour na déplacement et comme vraiment problème sérieux pour les Congolais. Vous s'abonnez massivement à Concept Chat Télévision car vous ne serez pas d'ici. Vous allez être informés comme si vous vivez en République démocratique du Congo. Toujours dans le souci de vous informer, je vous ai dit au tout début de mon émission, l'émission est allée consacrée dans les Cambouya transport. Congolais pour Abima est comme vraiment problème sérieux. Il y a toute la population pourquoi transport est commis pas si le lengeni bazali ko sala pona ko bimaka ba expliquer biso le lengeni bazo se déplacer pour voir que ne koluka muke ba na bali ya ndako yango ndezali sujet na kati émission na biso. On va vous faire comprendre comment la population congolaise quinois en particulier va vivre na kati ya Concept Touch Télévision yango tozu intervenant mususu yepe ayebisa biso le lengeni ni bazali ko sala pour se déplacer pas si nini bazali nango pour na transport boni ndeko na ngai calme santé za ndenge ni kime izali ko pezo le kande na ba moment ba confinement ko peza mbulu makasi moment confinement nyonso ezali bloqué ko peza mbulu makasi to vivre sous to bando vivre te pour vivre en état vivre d'abord les lots vont tomber le soleil à transport et là on est salé que transport na biso comme pas chimakaya bon net biso na tsango eloko esali ma transport ezala pasi eza mingi ba so de moto bazo sala oyo il faut ba sala ngo esila noki mezo ke ne malembe yango mona ba chauffeur mususu olia ke nezela ne mobimba akati katikati yango transport eza pasi makasi à partir ya ba sotu moto na ba transport comme na 2000 francs. Pardon, transport comme na 2000 francs dans zone qui est sans transport ba à 2000 francs. Ya ngo so de moto bana batyo ko se na timu colonie. Bazolia bambo bazolia kalia bambongo ba ko sita musala o to lembi pardon ba ko sita musala o et comme to sa timbula nini. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Santé bien. Si j'ai les autres bêtes le soleil à transport pour un transport na Congo comme pas Chimakasi rien à Kinshasa vraiment. Merci papa journaliste. Les Cambouya transport n'engé comme passe na Kinshasa et ça biso na biso ba congolais. Et ça na biso ba konzamboka organisation malamu ezati. Biso na biso pe mutu na mutation bi camion na prix privé atie prix na ndenge na ye. Siko tozonyokola ka ba pe tonyo ko la biso moko bana mbo ya mboka do atukeza pasi pe eskizenga papa journaliste likamso na mona ki lisusu na zolinga na loba wa loba papa ya maladi oyo pardon nakoko lobango ha loba na ya maladi ebimi lelo oyo o bato aso banga komo na nini vi coronavirus likamba coronavirus epesi pasi yango nde mutu ebandi kopesa ba transport ya pasi l'état gouvernement ba konzi boyoka mawa likamuriso ba pont o boso tonga na ba debono nini so tsaba embouteillage et même bato na ba temps milai bato aso kene misala na ba retard mo konzamboka papa Félix atuka kota makambo yo talango bien peuple to sila ndeto okufa transport eza pasi na lo bango merci beaucoup pour comprendre vraiment pasi ya ba congolais balobaki le 30 juin auto ko fêter na ba saute mouton mais là cirque les autres allés sous le 30 juin déjà to le 30 juin mon konzamboka Félix Antoine Tshisekedi papa lobaki le peuple d'abord le peuple yango yonde tozali kolela le peuple yango yonde bazali kolela likamuna transport ezali kopesa congolais pas si déplacement ya congolais et comme problème sérieux bo luka botali la bango likambu ya transport oyo to continue na kati ya reportage oyo bo comprendre difficulté nini ba congolais bazali nango pona ko se déplacer. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé na bien. Musale zo le kandiki. Musale le ka bien teto, te ka bien teto, souffrir pas c'est ma kasi. O somba bloko bo tchana mesa bakila o somba bazate circulation zo le lambo na mboka ezate dollar eza mataba kiti ya dollar. Skoli kambu ya transport et lo ronizo ça que transport comme pasi makasi na Kinshasa. Banda ba sala so de bouton onde ba transport comme na ngo pasi mami tuke sala bien ezate misala pe na mboka batu ezate misala pe ezate. Message d'une web ça va konziambo na biso. Balukela biso solution na paso to mona. Balukela biso solution na mboka oyo so maso de bouteille si la misala tout est normal quand luka moyen de vivre bien. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Nous sommes toujours là pour le souci de vous informer tous à vie à population par rapport à l'Ikambouya transport. Transport est commis vraiment problème sérieux
pour na ba congolais nyonso surtout ba kinois en particulier yango to kiti na district ya Tchangu toute na population pour na ni transport comme pasi makasi boye ba difficulté ni bazali nango pour na ko se déplacer ndezali sujet ya émission na biso alelo tozali na intervenant mususu na kati émission alelo ayebisa biso pe point de vue naie. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Santé un peu donc talaka vie na biso ndenge tozoko parcourir donc tozo samba ko samba avec transport réseau pesa biso pasi bato bazolongwa donc faire boire bazolonga mokali balonga ngasani bapasa bakinkole bazotambola makolo ti bazotambola ti limité alors souffrance eza makasi tozo comprendre te pona nini mboka eza mboka la biso moko tozana ba bien oyo ekoko nourrir mboka la biso mais biso bakolo mboka tozoni okoma alors un peu bino bakonzi boza liboso botali la biso na likambu oyo et continuer tali liboso na transport dollar eza komata biloko eza komata est-ce que bala bato bako vivre lolenge nini alors yango tozolela bino ba oyo boza likolo esengeli botali la biso na likambu oyo pour de façon bozwi la biso décision oyo esengeli na moni ke na suki wana papa pour na likambu ya transport wana elo nizo sala ke transport et comment passe elo ko ça transport à partir déjà ya bakonzi oyo bazoko mema biso na gouvernement o bazo mema biso la transition biso de tout ozoko nyo comment puisque bango bato bazala décision biso toza décision mon côté. Pardon papa. Nalobi boye. Donc à partir ya bakonzi o bazo mema biso la transition. Donc bango nde bato bakozwi la biso décision o esengeli de façon que non biso tozala en forme. Si pas bango te est-ce que biso tokokoka ou bien ndenge nini? Soki ezana eloko moko ya kosenga bakonzi ya mboka okoyebisa bango. Bon soki nazana eloko ya kosenga bakonzi lelo oyo bakonzi ya lelo ata osengi bango ke no pesa ngai boye. En tout cas, ils ont pas si mingi. Bazozo na valeur mon côté, bazozo na tina mon côté, bazozo mutu moko kanengo na kaka. Alors yango na tozo déclarer de façon que bande ko la biso bazo tambola. Ba même la biso de ce message wana. Merci beaucoup et bonne journée. Vraiment merci. Voilà, pour comprendre vraiment et la population azali ko la likamu ya transport oyo ezali ko pesa population vraiment pas si makasi. Ba konji mboka bisika bozali ministre des transports au côté vraiment problème oyo. Bo premier temps qui congolais que le 30 juin oyo toko fêter na ba soto mouton. Mais si lelo chose déplorable si siko ba soto mouton on a une facilité congolais azali ko souffrir plus d'une année population ya Tchangu to ba congolais vraiment bazali ko beta ne makolo yango tozana besoin bosil sa problème na bango enfin que population zo kimia. Félix Antoine Tshisekedi Mokonzi Mboka papa lobaki le peuple d'abord le peuple nayo bazali kolela oyoka kolela na bango okokisa posa na bango to continuer toujours na kati émission na biso toyeba difficulté ni congolais azali nango pona ko se déplacer et loko ni nezali ko sala ete transport et comment passer yango nazali ko senga bino bonso bo s'abonner massivement na concept Touch Télévision car vous ne serez pas déçus, vous serez très bien informés comme si vous vivez en République démocratique du Congo. Le plus grand souci de Dan Mosengo est toujours le souci de vous informer. Yango na kiti na mabele ya Tchangu, toute la population difficulté ni bazali nango pour na transport. Transport est comme problème makasi pour la population congolaise, quinoise en particulier, surtout bana ya Tchangu. Yango to poni district ya Tchangu pour te retourner bango passe ni bazali nango ya transport. Ba ndolenge ni basala rapona ba se déplacer. Yango aussi intervenant mususu na kati ya émission lelo une émission présentée comme toujours par votre humble serviteur Dan Mosengo autrement dit le cardinal de la presse tout na bandeko na biso pasini bazali nango ya transport. Bonjour Ndeko. Oui bonjour monsieur le journaliste. Bonne santé. Non santé normal pepele. Cop ezoleka d'abord ndenge ni. Donc cop normal cop ya nango normal. Ndeko ngai tongi tuna eloko ni ezosala ke transport et comment passe lelo na Kinshasa. Bon, si vraiment ngana outi roponga banaza coopérer na coopérer koto na Tchangu. Mais moi pour toi na ngo vraiment donc banda ba cha saute mouton donc ma munyo soit transféré comment donc difficulté makasi. Donc pour soit transféré faut avoir demi Dakar ande ça la tam sous moto. Wande moi ça va comment non Tchangu. Mais so be so transféré ba mutuka bo donc pas si makasi. Des bonhommes donc kolobate. Pour ma tête bazo do so bino ka donc banda ropo ti pour ma tête ba kiti bino babaluki puisque place on a sorte moto et ça la mado embouteille moi au sanate.
Les abouti obeti vraiment makolo. Na beti makolo donc banda de bonhomme ti a wana comme liberté a donc makolo. Brice Moupi, pardon, aux Zélanga kilo de Ronabiso à Tamboli nango vraiment, c'est vraiment déplorable pour la population quinoise. Ndekona kilo onyo so abeti makolo. Biso moko protokoma awa tout ça la reportage oyo tout ça 1 heure du temps dans ta voiture protokoma na district ya Changu. Ils allaient vraiment pas si makasi pour la population na biso. Ce qu'on déco soki okosengel ba konziamboka et le romo oyebisa ba konziamboka ni. Bon, et le n'enseigne pas donc mon konziamboka vraiment so misala donc il faut ça misala est rapide puisque peuple congolais de tout souffrir ma casse pour notre transport donc transport pas si magas talaga don na banda kilo don na ngo banda donc ropanga bati a donc na su transport de mois demi Dakar ba kitinga don na po matete na beti don po matete do de bonhomme ti na koma a don na nchangwa donc souffrance ma casse au sanate mais akonzambo va tela biso don ma transport vraiment donc tout souffrir fort peuple a kemba ma casse. Ben voilà tous les ndeko nanga mopanzi koto boninde. Malamu monsieur journaliste. Moussa Lezole kandika. Moussa Lezole kanango na ndenge ya Nzambe kaka ngolo ya Nzambe kaka ya lisaka bana na yega. Confinement nzamba sungara. Malgré confinement mais tozo mona ka iso continuer kaka nzala kaka makambo ezaka ya kokola. Si le lozali kambo ya transport et le ronizo sala ke transport comme pas si boye na ville province ya Kinshasa. Bon, nazomona pona ngai na pona population tozo souffrir beaucoup pour le transport banda basala 7 moutons oh soki 7 moutons et umeli mingi bambongo ezo liama mais tozo mona musala ezo kendete mukonzi mboko azoleka wa mikolo nyonso meto mona kaye et puis biso mawa pona nini pona kiye po atalela biso makambo yo ya transport lelo 5 coûte transport 500 francs lelo transport comme futa awa limité 1500 2000 francs ezo sala passe na motema puisque toponaki ye pona bongo te nakoloba kaka na chiluba po ngai na yebi lingala malamu te ba problème te. OK te tuba musungu la bwani to ikala mwana etu twambulisha ku bintu bitangi bo transport nye ye kaji mukala malu makola mikala bunyi bya kufuta 2500 bwa limité 2000 bwa kwanta tu transport qu'est-ce tout ça ndio mwana kabene bikumbana to bwa mara transport tuka tukenga bikola ba receveur ne ba chauffeur bazana raison bwa lu bajiba bweza 3 personnes au futa combien? Il fallait te finir dans temps où 4 personnes. Tu as 4 personnes pour le transport qui t'a 500 francs. Si tu as 4 personnes, transport qui t'a 500 francs. Et confinement, c'est ici. Les gens malades, makambo nyonso ya makambo nyonso bato bazo sala ezo simba te lisusu. Pona nini? Nzaleza na mboka, makambo ezebele, makambo bato ebebe, ba fera bato ebebe, bambongo ebungi bato batikali vide, bango nde batikali na bambongo. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup, monsieur. On a vraiment moyen ça la commentaire ezati boyibi ke chiluba na yo karaté moyen ça la commentaire ezalité bino o bozali kolanda biso bo kaka chiluba bo sunga bande kona biso pe ya diaspora bo expliquer makambo ndeko na biso ya mobali alobi transport lelo et commis casse-tête ngana za enseignant lokola sikoyo tozana ville à Kinshasa mutu akoko zala na Kinkole mais un professeur na Gombe, n'est-ce pas? Alors akoko wuta Kinkole akende Gombe po attendre ça po na mikili mususu to mona on a poto mutu azawa mais un professeur na école secondaire primaire mobeza à 80 km donc ville mususu même na ville mususu mais biso wa musala est comme conditionné neto ya biso ya enseignement. Il faut arriver à l'école à temps, hein? Avant banaba kota yo enseigner aussi au côté. Mais transport siko yonde comme casse-tête. Tout enseignant est obligé ya go foutre la ndako pembeni na école o ya tangsaka. Boso va au foot la au foot autant na Gombe, autant ça na Gombe. Salaire ngo pesa ya malonga. Salaire eza malonga te. Ce qui na tangsaka na Gombe. Il faut na longwa ngasani na ke le foot la qu'on a Gombe na salaire nini. Donc ba konzi ba monake baza ko travailler bien té. Donc transport ba bon sali kamba transport ba exigence il y a 4 personnes de confinement il faut esalema. Pour moyen transport est majoré par rapport na ba salaire ba pesa biso. Ceux qui bazo kansage ba futa biso $250 ou $200 na valeur ya dollar lelo na dévaluation salaire est comme à $100.
o bafuta balobaki mokonzi ya mboka abakisaki bino basalaire abakisi na franc mais ya alobaki na dollar par rapport na dollar ya alobaki bafutaka biso ndenge wana te bafutaka bino na to toyebi makambo ya to te kuna nde banke muntu apesaka mais biso nde tozwaka na franc. Moi je suis licencié si j'ai 370 000 francs ti huissier na niveau école P 360 classe na salaki pona nini ngana huissier toza na salaire moko soki oza na message ya koyebisa bakonzi ya mboka mpona transport oyebisa bango makambo ya transport barégularize balwa wana batia ya confinement wana ya réduire nombre ya bato na mituka eza augmenter transport ezomona parce que les chauffeurs, les propriétaires de véhicules ne peuvent pas dépenser inutilement pour un véhicule na bango carburant pe mati. Il faut pas gagner. Yango wana ceux qui va réduire nombre ya batu transport peut comme augmenter. Par rapport na salaire na biso ezo ko kalsusute. On peut aller au cours pendant 10 jours na salaire wana. Le reste des jours moyen zate. Alors tu as musala ndenge. Merci beaucoup papa et bonne mesure wana balungola ngompe ba majorer salaire ezala na ndenge longo bani. Merci beaucoup papa et bonne. Merci. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Je vous demande de vous abonner massivement sur Concept Tach Télévision car votre humble serviteur Dan Mosengo sera toujours là pour vous informer. Vous serez informé comme si vous vivez en République démocratique du Congo. Brice Mumpi, je vous dis merci beaucoup. Naba image ya kitoko vous allez coacher la biso na Concept Tach Télévision. Toujours continuer na kati émission oyo bokomo na marambo ebele na kati ya Concept Tach Télévision. Na pesibino matondo mingi bambote na bino batu banso bozali kolanda biso à une prochaine émission. C'était votre humble serviteur Dan Mosengo, le cardinal de la presse. Audace Milando alobi akotika simate akojonga simate. Audace Milando alobi yepe moto abata koti tala mona Swede ya sola alobi boye. Ya bino chaîne na bino yangoyo. Concept Tach TV. Chaîne yekusala makamba marunga. Chaîne yeri bino makambo sika. Oyena abo eyena makambo ya innovation. Oringo s'abonner, oringo yoka 1973. Mobutu nenga salaka discours na ye na oni entre frère et un ami. Oringo yeba ndenge nini Ramba Kenanga Poto le 24 avril 1973. Yolingo yeba ndenge nini le 4 mars 59 journée à martyr d'indépendance. Oringo yeba ndenge nini Mbirabera salaka album na Mayavari. Yolingo yeba ndenge nini mort ya Cardinal Malu ya kana 90. Olingo yeba kengo wa 94 côté Béa. S'abonner et si konga historien na yadi yo pesa la wana. Poko se retrouver. Abonnez-vous très massivement à la chaîne Nabino, chaîne Makambo, chaîne Yene Écran Miroir, Yene Magazine Sika, Gag, théâtre, cinéma, Makambo Toubé, émission socio-culturelle, actualité sur l'actualité. Ne zappez pas, s'abonner très rapidement, très facilement. Et ça la bien ce qui va pour yo. Lelo, Toponi, Concept Tach TV. La chaîne YouTube du moment, la chaîne des événements, donc la chaîne événementielle, c'est Concept Tach TV. Alors, pour baba événement politico-social, Yambo Cannabiso, culturel Yambo Cannabiso, vous s'abonner très massivement à Concept Tach TV. Concept Tach TV et Ultimo Sika et Ye Bambani Pi. Biso tout au côté. Bokoto et belé pour mon abiso ba oyo. Concept Tach TV to ponio. Concept Tach TV. Concept Tach TV barobi bobanga na bino nkombote po alika kan kombo ndenge batiaka na ba TV nyoso me ye na ndenge na ye veri bo s'abonner massivement barobi Europe tombé Angola tombé na Concept Tach TV. Abonnez-vous massivement ba histoire ya bien, émission ya bien, bagage ya bien na Concept Tach TV. Balobi na Suède veut dire suédois, bon comprendre, boss alobe moko. Audace Milando. Audace Milando. Yonde boss. Babito chama boko. Pesi makambo, ju makambo. Audace Milando.
yo nde makambo kingama lofeka ongao ngama lofeka ongali anja natambula sankadima wembe didita beli bodo Concept Touch TV. Na wase rapona na kanda te. Concept Touch TV. Okojwanga moko awa lianza lisofote bosonja bolingo la misama pana lwende nyamazamba sila kasomo te mimi ngolobeza te awa na Concept Touch TV ba tête kitoko ba émission kitoko ba film kitoko na ba télé réalité pe kitoko ba gag pe kitoko ate ngali sofote na pesi yote bo s'abonner massivement oyoki mateya oyoki bagag oseki otali histoire opandimino osibango bite mwana mbale yote fona simba le sekenya na simili tondobo na baki bango mpombombo lizemba na likinya to s'abonner massivement vedi vraiment balobi ne zappez pas totikalaka wana tovandelaka nanu wana na Concept Touch TV yango nde makambo